Kokona rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Petit coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nia. Voilà, mbote na bino ba internaute ya monde entier, ba fidèle ya image ya Congo, surtout ba abonné na biso. Merci na bino nyonso ndenge bozo porter biso vraiment à cœur. Merci na bana ya Angola, merci na bana Kenya, merci na bana Poto, merci boza moi ebele, mais la patronne na yeyo Yvonne Mienda na micro na zongi sous lelo na émission Bwaka Ndobo, émission monene, émission bosi bo mesana kolandanga na invité moko azalo kola mbisi na kati bali to bimisi nani lelo tozana bino. Merci na assistant na biso babiye mikolo kaka maboko msala claver musa, merci na yo, merci na Gisèle Boulembi lipasa Irène Boulembi ba o bazo assister son émission lelo bota la invité na ngande na lobaka na ina mai na Bwaki Ndobo na kangi na kangi na pesa mbote ya bonjour. Bonjour Irène. Vraiment sentir bat ba bio ba comprendre que ezaye super redim mais ezaka kombo na yo to changer. Na changer. Super Angoluma. Comment ka siko ya maman changer boswani na vie tonné. Bon, son ami a changé, ça trop dire pour bana kini ba yebite super comme na suka za super Angoluma ya super edingwete. E bunde ya super ni amona ka vie dinga bunda ka bakata ka super edingu. Alors o ba yebite za super Angoluma ya super edingwete. Donc babamba kombo super edingu ya robamba. Za kombo. Babamba te. Mais baloba kaka ngabina ndimaka. Mais obi ki bana ba on pe na raison, Claver a masoto beta ba rosa on a raison, ba moni coiffure, ba moni corpulence. Peut-être pe mo yango te boza famille mokoto boyebanika. Na la famille mo na ve édité iskazana ba bonjour na ve skoza super Angoluma yo petit nao. Na ande ko ve édité na za famille na idingwete. Video na ninga ninga na ninga na corpulence yo coiffure memela ngambo te vida ka matata ndeko ta ouais na ebi vele ba quartier mingi ba bimana ba style vela kangisa bango abetsa bango ba fimbu na ebi moni za ka mutu na ngenge na epi na lupemba na lenga na bimi via sala ko ko bude mais tisiko via zonga na nzela andima petit na c'est normal azapi na moi descendant na to ka ba petit puma bazalaki ba petit zefi bazalaki bon petit dingo ko zala tata na petit dingo tata na super Angoluma mene na moi na vie fandi manyoso moi était super Angoluma bandi kat pa vie dito yo mo kananda na bandi kat na Lubumbashi le na kindaki mo misana nga msusu na yebanda kat kuna ndi na ekita awa na kin nakuta ina Jackie Shanga kufa deja imta yambanga na club na étoile na bumbu nde na kuna viola sisiko medala kufi to panzali bandika na Lubumbashi lokola muto autika Kinshasa oke kuno bandika yo kana osangote ikasa ya ba africains dans no malonga te le nazaraki mina mwana mukina zaki fanatique dingo numéro 00 dans na kan na makanisi na ngati ngafuna zaka ndeti vieux donc pour via akota ka ba koma mo bena na ba 24 novembre ko yeba te pona zaki mwana mukia dingo na kaka akota ba komba ya ofele dans makanisi na ngala militaire funa zaka kwa vieux donc na boulé tete ezana ngelo côté to zana lo côté na kuma kakache na sentiment na ngai dao musala bureau te kache kaka donc et simba penza mbabi ba ozala kache kati mama nzambe zara surtout kati ya Congo tozo ngate États-Unis to beta masola kati pena nzambe na kati na Congo na sala kisi abona sama comme nous sommes kilo satana sa lote nyoso to ya nzambe ya satana te makambeza minene papa Flori esika zo landa biso na Londres mobile mama Jeanne Mombo to comme ce qu'on a super Angoluma nde pasi ngaka kumba edi penzana super edi vraiment to Bwaki Ndobo tozio lelo yebisa biso bandika na Lubumbashi oye sentir pe na moi lipeka ndenge nini bundela nani poza sentir ouais na bumne na kache mo mabele kache ambandaka ezalaki tourna basalaki via Kinshasa na bazi bakate ka village na moko moto imbale eza tourna polo longo ngana ko ya na finale na kache ona mabele bati so senti o ga senti a mi champion ya 30 juin
ceinture le 30 juin. Il y a gouvernement tout club mokande. Non, ils ont une fédération, une ligue, ils peuvent après ça, la ligue nous appelle ça une ceinture. Bon, on se passe avec. Ceinture indépendance de la ouais, indépendance pour tout quatre na mukuse. Vraiment. Non. Mbala liboso to so. Mbala liboso na 2011 na Beti 2012 mususa bimi zombi de Kibambi quartier mobe ya Bumbo awa awuta susu ba Congo na Beti te yekuta susu na quartier mobe ya Nguma boye. Comme on kiminga na gagné na sokani te yekuta na vampire. Na Beti be vampire. Donc il y a 6e mois au susu tout ça mon ani to bunana o botulanga sentir. La sangwa kati bisabiso non parce que les tous en a édité mais tous en a super angwalima anguluma plutôt donc betela biso non le sulu bubundaka namba kisi makasi bon pour l'année. Bon omoni na mboka na biso les rivières d'abunda abana kati na e to le akuta kini ba bimisa vedi kati vedi ndo yana ba fanfare na ba kati vedi ndo kota bita fétiche mingi na kati donc to boyaka ngote donc vedi na tombola kati na biso ya Congo. Les États-Unis bayebaki bina bangote bayeba bangote ba vedi ba obunda bayeba bangote na vedi ayeki na sidika ya kisi ya fétiche donc combat quartier ko to amata de kola ring wa zanki sazate ti o mona ko to bo abunda technique faza na kana lo mo boy po na ring wa so matine lo te okokate okufa américain ba bunda to mona ba mo za mo prisonnier mo ya soumission so aboka mto pia ba mo ko we américain kuna américain côté ba gandora bazala radi to américain kuna américain les États-Unis penda tout monde ba kati na ba on yo tala on bien te zo tele entretien na cercueil yo tata on sota bon bino bozo bimisa mutu muchopo kati mutu muchopo ba ataka cercueil wa koti ba babalu ba alimu na cercueil non tala de kati mo yakala ba nyo ko ba mi chope bele on a ba ngoti fétiche mba ngona yo wataka gambo latika gambo beti butu ba mutakoi ya fétiche mobimba ya biso ka mi chopo ne yango banga mais o ba sala ka ba cercueil bo banga kate mais bon ça ta moi technique mona ba bundi pe moi li kofia c'est di bozo yo pa mais bino makofi zate te tout ça na technique non voilà yo o provoquer dingwe mais tout ça na technique veut dire que koli yo provoquer mais tout ça na technique to bunda ka pena technique pam les au moins dans ma camarade technique et simba de côté fétiche pas son technique ko gagner faut qu'on a fétiche ils en ont wana mais to bunda ka pena to bunda ba buka na ka ba kufaka likola ring ko na technique bo libanda fétiche makasi ma rappelle libanda bo to kena ngola kinga bazongi site to kena après fille libanda ko poto to kena mo technique moni nanga Steve nega kenda ka ke ya ko zonga suka na abando mla technique suka na osundeni abetu muto ko ikawezani ngana bunana nanga Steve mais oui na bunana nanga Steve so abetu muto ko ikawezani ils fétiche donc toko sana raté te ba on na ba fétiche ba on na fétiche te biso tout na ba féticheur donc quartier tout ya Congo awa femme telikola ring fa mal titi faut pas ça les cérémonie ba kata kisoso kingo ba sala ba tous les quartiers muta ko sauter o soki ba on ba bunda sa technique te abuna na kisi te biso tout na kisi donc ba ko saka biso to mbol bana biso lelo 400 ils ont raté na Congo des raté libande ko za normalement finalement ko ta n'explique pas États-Unis ba na ba cercueil ngati te na cercueil bu a koti ya limu te ko binde bunda awa est-ce que libanda pe boko bimate bunda non na ba onto yeba non so ba kamle bon ils habitent les gouvernements muto rotinda to ko bengisa ba ngo poto za après bon ba quartier comme on ba quartier so qu'on ba quartier bon ba za ba prise de quartier te to ba quartier to kombo moko bon pour masana mo be école de formation mo la ke mutakenda ka mo omoni ring na biso ba on ba ko bunda na ngote ring na biso po biso bunda na mabaya mais oui biso to na tapiste na agité to na loro te to bunda na mabaya to ba kopo oyo ya mabaya oyo ba ma pusha mabaya to na ring to bundi ba ngo si ba ye ba ko bunda na ngote mais ba ngo biso ring na ba ngo si ba tili biso ngo wana mawa to ko bunda na ngo loka to mesa de mabaya le ba tisi ba musa minena wala ba tisi ba musa minena na biso to public ke sepela
organisation ezate parce que nde boza pe na kisi be faut aller na mombo na mine belé nde boza pe na kisi be faut ça na mombo na mine mo ebe siko mbongo ya nini tozala na mputo na kisi baba nganga lo so bakati no so baba bakati no so pour kisi c'est eza moi propre mais nganga yo ozi kisi po ozi kisa mbongo te ozi kisa bitumba ebi ne so monti di kola ringi na buina gani na bisinga mbongo na ngani to bundaki komba ya ministre de sport de Dikambai ozoko bwana oyo bena avant type de sport na mboko oyo de Dikambai donc c'est l'excellence de Dikambai ministre sport donc yebina donc olo mati di kola ringi lo kitabe ozima 3 ozima 4 ozima 1000 bolinga bolelisa bolinga boboma mutusu bon moni ve di photo ndima mama tu edi nga sala rapport eza normal bon ve di kati na biso eza ndenge wana kati na biso eza ndenge wana bato public elingaka yango wana public elingaka omati likola mutu beti mutu shiti te bato bakoya te public so elingaka ndenge wana boma bena kingwe longwe yo buli boko pene longwe michope panzani mitu makila yo public elingaka yango wana public elingaka te mati beti likolo beti o tourner beti ba shiti te public ekende wana so ebisa biso taka ba combat ya salle sina tie combat ya na tie combat deux fois to na tie quartier intel premier combat ya technique deuxième combat technique public Congo déclaré de to bima to linga kisi ngabla ndika joana na tie bata kisi kazi public linga ba na bloka ne ngwana bo otemi na kwa bata sango te apandi na muto misi mutu lisu elo bate o mati mutu dikola bate shit te dans public linga makoma ba kisi wana nde yango moni lobi o ya so ebele so ba so spectacle bien bazo be parce que bano basali banda ba bazo tala biso et passer les dibois kuna na Hollande zo monte bana bazo be ba banda ko banga ba kokoyata moni ko to combat to bundi awa le boza pena batasika pena ke no abunda na mte aye ko yekola kachu kai ba feti ebele ba kutu na 20 personnes qu'on a bimisa bango dimanche 20 ba ma dimanche ba ma kachir ebele te ngai lo na boya na bakuluna ebele asali litina ici asisi litina ya tunyo makache to tera lite o tuna makache ebele to tuna bango eza biso pele to sel lit batuna biso o makache to o biso chika nenga telefone makache bo mestini nga sena mama mtakisi po mdu mda wa sina e ona mama mtakisi nga bisinga kache nga mna kedu kakisi na ndenga nanga mususu non mnanga mta technique mais technique yo bima mais faut ça cérémonie ka ko na soso ba kati cérémonie po mata ring ne ngona te ça normal ebele 20 pour ma dimanche ba kati binenga mona siko banga na ebite na ba basi bale ba basi ko ibale banli ngo kisi ba koma ba kati na ebisio soko na ta dimanche yo ya invité au moins ni ba robima. En tout cas dimanche biso toya au mona ndenge ni ba basi wana banzimi penza koya ko bunda mena habité yo mo za na club na yo ouais na club na ngatunga so yo kaka Simoni Kanda beta boma kunda cimetière sa tombo bwaka epe mingi be patron donc yim ta pesa nga komona na pesa na club tunga yende parrain tunga Simoni Kanda beta boma cimetière sa tombo yene parrain ya tunga na tunga koto zalaki osali ya yo évolution bon kota na zalaki lokola leader na biso akufaki yaki mambuto mwana benala to benani na sali club na tunga na tunga donc na zai kwa na évoluer ka malembe ça que ne biso malembe to bakile to zo tamingité parce que c'est pas na yo c'est un secondo jombo et c'est ngoni ezani yo te ka ceinture bon na zape na sengo mo boy na mutema po chance pe tukuta ina yo oseninga mission banda vedia bana kati nanu mutabunda sima ya vedite excuse vedia bunaka mutasuka jamais yo vedia bunda sima ba kati nso ba bunda menga esala menga dimanche o ba komba o to bundaki ya ministre ba kati ka poto to bundaki vedi abundi menga na bunda dene komba chile na sentiment nango dans la simanete pourquoi même pas de match si veut dire boni combat non ça otika la kuna kumbe si vite oui veut dire la ba bon azunga ka pena bango izane wala to ba combat to kota total veut dire mundaka mutasuka
Mais comment il y a les trois comment ministre na biso viedi abundi mais ngana iko silisa combat ba bato atondi ka base ya combat super en tout cas bazo c'est combat super ko problème la super na bundi tout kende te donc tiko super abundaki dernier combat et c'est ngona ngwana donc na bisa viedi tiki la petit no pouvoir pour obundi bato ba kete kala wa soko bundi bato ba kende mais soko bundi bato ba kete bazo la combat nga donc le na bundi ba kei te kozomi mekana vie olingo sazo ke oleki na pouvoir na speaker be vie na stade elle était vie donc moi était au bundi mais bato ba kete nga na bundi bato ba kei na speaker ki vie ave nanga donc il existe vie ben là aro ke manda mo petit nanga petit ska komoya eza non speaker biso bien vie ake manda mto vie ake yatike ya ke non te pas au bunda ti soka ke so ake nda otika ko bunda donc ati au bunda na ke na te aro ke manda mo datiki ma espace manda yango wana na mutema nanga en tout cas esengo ya champion wana parce que c'est un tour déjà 4 fois c'est pas facile mais batuni no bunda na mpe no tali bitumbo yo tina solution na mobile ndengo tutanga nanga Steve première défaite nanga yango wana aganyanga ko bete za tudi nga aganyanga nanga Steve oui oh mais obeta nga na ozongisa te oko bwana ozobeta nga na ozongisa te sikoyo ya zobeta nga bien zobeta na suko nga ganenga te mutu sa ganenga te nga vo ganenga fo opika kaka nanga Steve na pe mawana nga pe na ngo wana po akoma pe robela donc moi pe na sengi koma revenge zate ouais venant entraîner nanga bunda sous pour comment maladie atika kachi comme le bébé qui États-Unis aussi comme kachi so bim to be to zate États-Unis tini na kachi ekte wa mwana ngana kachi akachi ekte États-Unis babuna baona bango na kiri na bango basala jamais abuna na mutali banda te wana zo yebisa en tout cas makambo za somo États-Unis grand quartier non grand quartier te biso ba grand quartier ne biso lenga na obuna mais lenga na lipona ebake États-Unis azamona lenga na États-Unis abetlanga maboko ti lenga na obuna pe États-Unis combat buzo abunda eska miska ba akufa kana kasavu quartier zima akufa miska ba boy mbali bo États-Unis kumda kata simba ananga ba 1h30 comme na matanga miskaba mbali bo sabu na kati États-Unis asimba nanga wana ebisi na 1h30 tena beta kina tiki wapi ngama wana tiki la bata nga tiki la makamwa te ko ba 6 te ngaso ina mbona ali na beti yo finalement puis mon bon que doser kaka tana c'est makamwa la ka ne wana ti okazi viena nga ogane viena loyenge ma yo baloki yote atanga na oloba boy vie nene petit no boy amata manam en tout cas oui makambeza somo ce sont des vérités autozela comment ni bako sa biso claver bate bele bako sa biso en tout cas Michel Santima mokonza bayandi na Allemagne azotala biso omoni ba spectacle ne bo sala bon ozu mutu ya libanda simba ngai zongisa ngai bike bobebisa bate bele na ndenge bakisi mutu mo tabana na question ko bebisa bina bate bele ezala pe na tongo le ba frère ba tsaka batu makina microphone ayo za besoin na yo ça makile ka khati talanga ba 4e mtalali ozi microphone ozo ganga pena na ezaki no so kada simbi mutu mo boya na ogani sala bon ba kacha bakisi wana te mais loka nga boy soki te loka nga si kache compliqué nga si comment na obunde compliqué loka na Brazzaville est compliqué nga yesi nga soko na kota ndundu ya mwana mke chance pe na sala na stade on bia mbongi ndundu maza aki wana le na ndundu na matilo kwa na sese mwana gagner mais elenga mambutu mbutu na famille na donc pona bima pena zonga kinya ya kibina pona ko isabina kwanga elenga mbutu ya mwana to jela manda mopo ozamana batu boyo ko disi to sim mutu boyo aza mutu pete ko kende pe ezan makati donc il faut yemo préparer au matin à ring au bundi kaka soko organiser soko polo poli mais ngaso na matin à ring ezala ka victoire
ata asali nini mpona nga nalelaka nalelaka Yo biganya ga. nga basali nini nalelaka na so napolaka komba moko na nanga Steve Mais na vie dina mte. avedi tobunda na ye nini yo ozoluka makambo to Koma mde nini aza quartier azongeli ne pe kati. Abaki malade ese esili. nabunda na vie nini wana fe na ngai tokopera na vie na bino bolingaka tozonga baraki na vie wana nabunda na vie na nini nanakaki na vie ko vie afunaka tina baparke ma eza te vie mana oloba eza te wana yebisi yo mais tokati kaka mais vie avandi ti abi te epeti ye wana ozomona c'est que pour les cannes la vie déjà n'habité voilà spectacle ça tout au monde ata image spectacle moké et ça en émission mais ce n'est pas long mutua na mina limite yo ko na boya suka champion bisa biso lelo na pour l'avenir aux projecter nini bon nga lingana ko masika vie diazali asa wapi mo vie dia ngaza wapi mo vie disque pesa koma na lingana ko mapesa wana oui, baba, parce que Barolo, Bapeate, ngam konza bayandi na Allemagne, Michel Santima na eleo. Po bayandi pe bakamo makasi. Ba ko meso wapelingo ko mawapi. Yo moko lobite so teli mena bien te ozaka leke dingwe o to ba famille. Ezala yo moto ezala grand frère dingwe. Atelimisa ngai abi peng na bino na bota ote. Donc nani na komanda nga sima li solo moke mère mobo ya otala komanda nga bunga ebisi ko bat bazaki na mwana ya idingo na mibale wana zaka matata pene so bazaki pembeni na yo wana pene so kateli ya talika mère wana dongoli ya mère ko continuer kati pene so gifle wana mwana ka to bo mo de dingwe pe bi yo bi ye ke ba ba tete pe mi so bita na ko beta wa mwana ngai ti ba ye c'était mwana ya papa o donc ba film on la ga ne wa mona ka ko nga za mona dingwe lo ka leke dingwe mais rien na linga ne dingwe mingi comment ko sa biso esika to uti ezaki olingo ko mesika vieli aza yango biso to tuni vieli aza wapi baganzo ko basunga yo oko mesika vieli aza zokola vieli azo kende ezate image ya vieli si la ka ne wana foko mesika da wana donc fona na koma esika vieli na azali pour les vieux revendent na TV au bunda soste ngam na au bunda siko les vieux revendent na TV au bunda te ngasiko na au bunda na image ya vieux des apananga siko yona ninga sode na koma sika vieux na koma ozoko bwana esika zali esika koma na nenga komela nengwa ngafu na koma nengwa pembeni to koma ondeni faut poussa na pembeni te na pembeni idingo na pembeni ya vieux wana to benga na chaque jour ayeta na ngaka ko denema apona nobela donc na pembeni ya vieux bato bazotala bazokama quartier ndengo sapele basapa bakosa to ba quartier balata moi ali mo ba jeep mo quartier kini ya kanango bonga zobina mais yo sko to pano aussi no sentime molato kama ba musicien to ndeli ya bon na vient na poto vie modago modago kinchara vie sko zali émission ngo yo ninga ra aussi pekele ka ba émission na tindiki yo vena ngas na belika ve et la mai dimine moi muke toza ba vayute toza pe ba c'est kala ne ba catch to wana ba ya ba vie wana ma vena bena ba komba mais net kaka ozo bwana mais ba kana ba succès bele ko le ba musicien ba joueur o c'est la catch bien na succès ko le ba biloko bele aboko la c'est kala ki se zarade na nene ba sala ke dingo na binsa ka ba to yo te misenge sala ke ba ton sino ba tamite mais siko e ko mo la mila polele wana raison ki si siko le ki mingi na kache ko wana raison te kolisi mo sala o pour te baby sara mais to rova na boyete e kolisi mo sala baby cité donc to ba voyouté to ba sportif to ba kache to eminenga o memela sport surtout sala exacto bini bano buna o sa bo fin pour la mettre pour la nité moi muki ozwaka foi ba pe ko bongisa muki kaka donc ezokola atomi to connaît so mite malembe manager nani yo ke obzane awa to azali banda na 3 manager déjà baza ana kini Simon Kanda beta bo makunda cimetière sa tombo na zana honorable David Louye Makokoto on a fait manager na ngai ouais honorable David Louye Makokoto président na ngai na za susu na David Matadiki Bala
Yesu ko yekutu mi balé na fétiche ba umbu na manager tout ça ngai. Ta avant na cimetière. Okaso robete dingo mais vide robukro mabe. Wala yom to lobi. Wa yom to lobi. Nengo dokumisa bakida onde robuke dingo mais vide rompando. Wa yom to lobi. Mais ngai te. Ngai bika wana vient ngai. On va père vient ngai. On va mais yom to lobi ngai vient de repanza. En tout cas, mkonza baenza zolanda biso to komi na biso na suka ibiso so na komba nini penza avenir yo zo kano bikata na obunda ndeni me kombata na ko succès ngo vinanga funa bundana nanyo lokamba si boliti lokamba si boliti ala matete ya open na komona lokaka yango wana azoboya to yo no sengi yango na pe to kutana pe na no pe basenga biso te to bunda biso mbala pe te to eba to kutana to bunda to komba to kutana ngai. Donc il y a pour la rater ngapna pour la rater. Donc comment nga na senga ngwana nzamba sunga apesa mbongo pa ya mutu moka maka buna ti mbongo buna na no kamba siboliti ya ngona lukaka. Bato bazolanda biso ba retenir nini lelo na kati congolais le kwa yo moko lobiki za na kana fétiche to zangi maluba. Le kwa kati za na kana fétiche me to sabana bato ba yanga le ko lo bana bana bato te ba ko bunda po kati na ona kisi. Avenir à 4 ans. Té, na expliqué awa na ça 24 heures. Mais na 24 heures ngo ba technicien bazali. Ba to abunda komba mobulu bazali komba pe opo ba fétiche bazali. Donc on ngana ndima na nga fétiche. Ba msusu ba bunda komba technique mais avant bunda komba technique nga fa solo la cérémonie. Donc exacte na ba nonga ba banga o te kuna ba senga mama ba senga papa te. Kuna makamone za la raté yo moka kineko luka makasi noningo mais sana ko luka makasi na. Donc bato babanga na bango te makati ya Congo boyebi na bino ezala kaka pe bino ka ba public ya Congo bo senga kaka fétiche soit tino kati o bino ba technicien bolinga yango te bolinga ba fétiche bo banga na nani boyebi ka kati ya Congo ndenge ezala ngo ba fétiche kaka mais fétiche yango ezate ya oluka muto bo mamutu so ni te likola ring esi likola ring ezala ngani ngwana na ti boyebi vede panza mutu mitu michopo awa ya ma ring akela mutation c'est na michopo atongi na yama maringi donc ezate o non veut dire bomi mutu te katia wana zonga na normal comme otambola na na siboyibi we arobunda ate aro wana na omna biso baba makisi etali bino te na loka munganga asali mutu opération micho bimba kakati mutanga kufa kakaka oh mnuka ya kisi kaka mutanga kufa. Voilà, merci beaucoup na bande loso ba Holanda biso ba bonne image à Congo. Mike Bruno tonne na États-Unis parce que si ka pia zo comparer ba kati ya kuna na ba kati tozo buna to comme na biso na suka. Merci ndongo yamba biso pa na yo, ndongo pesi biso temps vraiment tout sur la masolo ya kati. To comme na suka lo basuke zani ko tuka. Ouais, le balanga suka ngape na sepeli mbali bosana le kana émission na yo. Ce qui bossa atabwe na biso ba kati eza mabia po ba negija biso mandam. Mais ceux qui va jeunesse c'est pas ça la boy alors na quartier qui ya batama il faut na selemba nga na banga commune nga te na selemba donc ça super nguluma boyebi limon nga za 089 68 26 779 0916 73 01 donc 089 68 26 779 0916 73 01 numéro on avait mon dago limona ngangwana modago kinchala jiri bulembi vie respect talaga yo uzaya ngai donc ma passe a été jiri bulembi respect vraiment jiri bulembi mbote na yo ba ma passe pe mbote na bango Zizel na Irène bulembi merci na grand Zoko pour na soutien na yo merci na Céline Dubois merci na grand photographe ya Londres papa Flori mobali ya maman Jeanne Mombong maman Jeanne le 22 za kalaté na zozela parce que tara masolo vandi na Londres pas maman Jeanne na papa Flori na Allemagne tozongi kune pas à mokonzi ya bayanzi Michel Solf Makumbani Makumbani na Paris merci na grande Zoko na Belgique merci na Pelé Pembeni na Paris Pelé Pembele na Paris merci na Claver Moussa merci na yo merci na Hervé Lola DSLR à Makasi monteur ya image ya Congo merci na base Alicia merci na équipe mobimba image ya Congo merci na champion ndengo yambaki biso otangi Irani bulembi ngape minzoto bulembi tamususu ba kimisa bulembi ana ya te ngape minzoto bulembi
Comme on a bien Vraiment, Boulembi comme ma famille, merci na bango, ba bisous ebele na ba mapasa ba Boulembi. Merci ebele na Claver Moussa, merci ebele babi manager na biso, merci na yo. To comme na suka, merci na ba abonné à Image à Congo, tout s'abonnaka, tout partageaka ba émission na biso pour na ba information la sire et puis surtout pour na biso to ko sarate titre ya émission eza émission. Merci to kutali mbala sima, au revoir. Ezaka site moko Image ya Congo. Et pas il y a la patronne, hein, Babi, la patronne Yvonne